Alexandre Boni. Malam. Batu nyonso bazolanda biso bakondima te o eza yo. Ngai Alexandre Nabiki. Nani asali po? Nzambe. Nalobi merci pona biso lozosunganga nalobi merci. Pona zuyesengo. Lobana Nzambe. Nakoloba na Nzambe merci. Nazokumisa ye. Po bazokamwa na ba docteur na batu mususu bazokamwa ndenge mwana yelaki na mwana ndenge akomi na maladi ya mwana oyo bandeko nazokumisa Nzambe. Nazokumisa Nzambe nazosenga ye merci po na maladi oyo eza na mwana c'est impossible mais Nzambe ye moko asali bato bakomi kokamwa soki bamoni mwana bazokamwa. Ma Mission TV, le miroir du monde. Mbote na balandi nyonso ya SOS Ma Mission Bibi Kapinga toujours na musala oyo Nzamba pesanga pe bino batu bo pesanga pe oyo motema nanga epesanga alors nazalaka toujours wana pour na rememela bino basango de partout ya makambo nyonso oyo eza koleka concernant vie sociale na kati ya SOS Ma Mission na lingaka bo supporter nga na ba casquette nanga nyonso esalaka nga bien et là je passe déjà à dire merci à Omo Fortiseli qui est derrière la caméra et lelo batu bakoluka batu na Bibi Kapinga omemeli biso lisusu malade na décembre oyo to banda lisusu ko contribuer vraiment je dirais d'abord premièrement merci à toutes les personnes fidèles internautes de Ma Mission TV il y a SOS Ma Mission bozalaka toujours wana bolobaka toujours un mot et puis eranga na telemaka pona na laksabino oeza vie sociale ya motutel na motutel bozalaka wana pona kosunga yango ndezalaka esengo nanga Bibi Kapinga lelo na kati ya émission oyo nalina yembela bino nani et na titre na biso déjà toyebi ke bino nyonso bozalaki alerté ya koyeba o nga nazobenga actuellement miracle ya Nzambe vraiment miracle ya likolo ya lola nayebi te ndenge nini nabenga napesi nano mama bonjour. Bonjour maman. Nyonso bazolanda biso pe bato nyonso bayebi yo na travers ba caméra na biso pe Alexandre balingi bayoka yo olobi na bango ni bato nyonso oyo bato nyonso oyo baleki bayebi Alexandre na malade oyo toyelaki na Kinshasa mama Bibi Kapinga azwi charge mais Nzambe asungi na mosala na ye na Nzambe mwana azobika na liwa ya mwana oyo aza malade na sengi na bino bolemba te na kobakisa maboko na mosala ya mama Bibi oyo azosala pona kosunga bato oyo baza na maladi bolemba te po tala makambo asali na mwana ezopesa biso esengo mingi esengo napesi bino merci wana nyonso bazolanda biso de partout bacontribuer ki lokola bato mususu baboya batanga bakombo na bango menga na tanga ka par force ba mama Marceline ba mama Nancy mama moko oyoyo na lelo peut-être na enveloppe na ya atindaki na matadi et puis papa moko atindaki mutu depuis kitambo na Londres alors maman Alexandre yo muto vandi na Alexandre yo muto bande ko suivi Alexandre biso to bande ko yakaka na contribution à batu ya ba papa Gelor Kanku mon Dieu vraiment ya eu ngwana alors batu na nyoso ba meka ki ko sala contribution na bango alors na part na yo lelo to moni to komi awa to moni Alexandre en bonne santé c'est-à-dire tumeur ototika ke nango to kutie nango lisusu te nini elekaki
na timere oyo ekutaki mama bibi batindi biso na France na Afrique du Sud babundi metalaka kuna na France na Afrique du Sud mutu akosiporte biso kuna na France na mboka ya poto ezate na zongi Nzambe ayebisi ngai zwa mwana yapa na ngai na kosilisa maladi na telemi na ke paya basango na Église Raphaël ya basango pona kozwa ba prière to bandi ba prière ti mwana imer eya kokita ekiti vraiment mais to bandi lisusu ba examen ya mibale po docteur wana atindaki biso na poto andimaki te ndenge nini imer ya mwana ekiti. Alors tozozela ba réponse mibale ebima po azwa moye ya kosilisa malade ya mwana yango tozozela. Et tango yo moni en tant que maman au mona ki ke batindi bino na France bato nyoso bozona ndabiso peut-être pour comprendre nga la maman bien te parce que ya uta na eboma et alobara mingi ki Congo ke linga la bongo non et maman tala ki bazotinda biso recommandation na France na Afrique du Sud na Suisse pour na opération à mwana entre-temps mbongo ezate batu mususu kutu bazala ki na besoin ko sunga babisi bongo ke non maladie ya mwana eza cancer bato ebele balembaki balobi cancer mutakufaka nango cancer tokotia mbongo apamba cancer tokotelema to sunga pamba mais maman en tant qu'une mère oya yoka pasi ya mwana douleur pendant 9 mois atala ebongo ti avant d'ebongo talobi te il faut na mema mwana nanga na mabondeli pona ba maman nyonso bazolanda biso place oyo suki nzamba suki te place oyo suki nde nzamba bandi tala mama autaki musika kantaki na Kinshasa akozwa solution na maboko batuto na ba église to na kati ya gouvernement ceux qui ba monitor mususu kana na ba média ba côté les mapona basunga menzambe wana atika qui était ye moko telemi en fait na foi na yoko ke na l'église mais soza na foi te rien à voir hein? Donc maman vraiment nga premièrement na lobana merci na yo moko mama otiki biso to travailler biso moko te o telemi en tant qu'une mère aux humains na yo lobi malgré bango bazwa na contribution malgré bango bazwa na makoki o ezambongo tozo lia tozo mela oui bazo pesa kisi oui mais na mema mwana nanga na église na kende ko bondela na chama bolongo na se na lela na nzambe pona mwana ngana mema na libumu pendant 9 mois biso to kosunga na pasi mama azonyoka mwana na za na 11 ans mwana azonyoka mais mama ye moko soki pe ozana bo mama wana te ya kotala pasi na o mono ozotala kaka mbongo te yango nde ezalaka makasi mingi. Alors na pesi na nous merci pe na bato nyonso botelemaki bopesaki contribution pour na mwana oyo Alexandre yango mama lobi tout à l'heure ke bolemba tomoni misala o tozosala na lancer message peut-être na mutu moko oyo azolandanga na maman a iskatoza en fait bato batindaka peut-être contribution pour na to sunga boye baka ndenge mususu peut-être ya kolobela te na ebisaka bino de temps en temps que biso ba bibi oyo neti nga personnellement bibi nazara na singa na kingo soki na réceptionner colis ya mutu depuis libanda na kenara toujours na pesa mais na moni Nzambe asali pour na laxarabino ba image na laxarabino ba photo. Tout à l'heure aussi je vais déposer ce que j'ai reçu boromona mais maman batu belé ba Rolanda biso ba roloba bozo beta kaka lisolo Alexandre ango tozo mona ye Alexandre awa sko tozo monita za Alexandre azana libanda ake sakana Nzamba lola Alexandre azo sakana kasi ceux qui mutako bengela biso bato yo bazotala biso po télévision za la kabilili ba mona Alexandre batala ye pe ba mona soko belela ya ata soki okoyoka Alexandre Yaka
Merci lisusu peut-être na batu oyo pe na nzambe surtout parce que na moni oza mwasi ya losambo mwasi ya foi parce que omoni batu mususu balobaki mama na yebo ayebi likambu te na maladi ya mwana oyo bandeko nazokumisa nzambe nazosenga ye merci po na maladi oyo eza na mwana c'est impossible mais nzambe ye moko asali bato bakomi kokamwa soki bamoni mwana bazokamwa na bino bato bosungi ngai na kisi na kolia botika nga te siko toza nano na bakontrole me na sepele mingi po bosungi ngai botiki ngai te nga moko pe na telemi na kepa ya nzambe na basango po bamema mwana na losambo na lobi merci. Merci beaucoup pour na bato nyonso bazolanda biso de partout. Bomoni Alexandre ya balukabe ya kotelema awa. Alexandre boni Malam bato nyonso bazolanda biso bakondima te o eza yo ngai Alexandre nabiki nani asali po bika nzambe. Vraiment okoloba nini mpona bato nyonso bazolanda biso bato oyo babandaki kosunga yo na musika bazotinda mama bibi po aya kotikela yo bacontribution na bango mpona osala traitement ya maladie nalobi merci mpona biso lozosunganga nalobi merci. Vraiment, j'ai des larmes aux yeux. Na roloba na batu nyonso botin na ba contribution na bino botiaka en 20 parce que nzamba mona ki volonté na bino ya kosunga nzambe wana pe atelemaki pour que a sala quelque chose atalaki ke batu batelemi baza na volonté ya sunga batu batelemi baza na volonté ya contribuer. Voilà pourquoi nzamba na bakite batu wana mbongo na bango ezokuta musika tokotika bongo te tomonaki ba papa Paulin Wanga ndeko dede amuli atelemaki azalaki toujours wana tongo lokola butu papa junior azalaki wana docteur Ngimbi azalaki wana donc vraiment nzambe oyo aza malamu et ngano loba na batu nyonso mwana oyo akendaki ne même na ba église de réveil. Il y a de pasteurs qui ont rejeté cet enfant. Il y a de pasteurs non loba pasteur. Ok, ceux qui a télémé bandi au prêcher, na yo nanganzoto na biso et zuba chair de poule. Ils ont rejeté cet enfant. Ils ont dit c'est la sorcellerie, ce n'est pas normal. Cet enfant c'est un sorcier, ce n'est pas normal. Mais maman na ya lobaki esukite nga malgré contribution na hôtel et maka na ok na ba église moi no babaki ana cancer. Même te so bozo mona bino moko. Boyebi tumeur na ndenge ezalaki. Ebimisaki ye gencive nyonso libanda ebimisaki ye minu nyonso libanda mais nzambe wana malgré contribution yango na lobanga na ba malade ebele omoni ba malade aboyende baza ba malade oyo ba encourageaka parce que na baka boye soki okei solution pe esalami olakisi o présenter na bato wana nyonso parce que ba malade mususu bazosunga biso te azana ka ya malade ye azotala kaka bato batindele mbongo. Mais pour na ye moko associé mbongo wana na ba prière ezolobele de côté bato pe batinda mbongo to yebi mitema na bango te nzambe soko tie liboso mbongo wana tiango na simozo mona ke solution ekotova mais Alexandre faka kende Suisse et faka kende France et faka kende Afrique du Sud et faka kende bamboka nyonso o bino boyebi mais nzambe wana ya likolo alala kate asali ke lelo to mona Alexandre boy Alexandre okoko lobanini to komi na décembre. En dehors, il y a un traitement na yo. Ba maman nyoso ba olanda biso. Ba tindeloni. Natindelanga velo na bilamba ya Noel na sule na veste. Hey, Alexandre, yo lingi veste. Na velo. Na velo. Na mema na kate ya lopango velo. Velo. Bona zuye sengo. Oloba na nzambe ni. Nakoloba na nzambe merci. Nazokumisa ye. Merci beaucoup.
beaucoup. Alors, moi, je dirais encore merci une fois. C'est Dieu, le premier sponsor de ma vie, le tout-puissant créateur de toutes choses. Sans toi, ma vie est nulle. Avec toi, je fais des exploits. Voilà pourquoi, quand je mets ma tête sur un chemin, ensemble avec ces dieux, je trouve des solutions. Et avec ces dieux-là, je m'étais mis sur ces chemins d'Alexandre, sur ces chemins de sa maman. Et aujourd'hui, je suis dans une grande joie, dans une pleine joie. Et je sais quoi dire à ces dieux parce qu'il est tout puissant. Il est le créateur de toutes choses. Nzambe wana mona ki malade e bandaki. Nzambe na eba ki toni ngezo solution. Ata biso to perturbaki ba penser na biso na cancer, to perturbaki ba penser na biso na malobe belé, na sorcellerie, ba te belé ba ami, ba copain, ba collègue. Ba bisa kinga bibi sala attention. Ba malade musu baza bato ko approcher te. Mais na sala confiance na Nzambe. Nebe ke Nzambe wana nanzelo nga na zu ya SOS ma mission. Nzambe wana osala, Nzambe wana voilà de ba résultats et je suis très émue de savoir ça. Maman en fait non lingana kenende ngwana te na tikela yo enveloppe oyo eye lelo yango yo. Na remettre à yo batunya soba mona po tozo kene na ba fête tant que nani solution il y a ba médicaments déjà si regarder il y a Alexandre donc tango ba nani aboye monani te balak sarate tango ba nani aboye monani alors faut ko pesa merci na Nzambe pe na batunya soba zo continuer ko tindanga na rolemba te soki enveloppe payé na roya na ngole susu ko la kisayo merci. Nasengi nabino merci bolemba te po réponse oyo Alexandre ezanano tozoluka yango po bazokamwa na ba docteur na batu mususu bazokamwa ndenge mwana yelaki na mwana ndenge akomi to bandeli visite kuna na visite to yebite ba docteur réponse nin bakopesa bolemba te bosunga kaka ngai Nzambe pe akozongisela bino oyeleki ebele pona Alexandre merci po sokoza na motema makasi te na malade aboye ba critiquer lokola ye moko mama ayebi aliaki eloko ya bato me na motema na ngai na beleli Nzambe na zwi mwana na memiye pa ya Nzambe pa ya babe bozwilanga malade oyo Nzambe pe ayoki Nzambe pe asali ekomi témoignage ya mwana po sokoza bondimite okokoka te na malade oyo ezalaki Alexandre mais ezanano po esili na ba contrôle bazosala bolemba te kosunga ngai tala na longwa bakoboma balokoti ngai na mutu mususu na ye na Kishasa yangonga na kangami na Nzambe kaka po Nzambe ye mutu apesi nga moto wana na mema mwana na Kishasa pona ya na bino bosunga ngai na bino na ngai na Nzambe toza motema moko mwana ekomi témoignage bomonaka ba image ndenge toyaka na lelo bozomona botala Alexandre ndenge akomi na sengi na bino merci bolemba te. Merci beaucoup Nabino Nyonso oyo bozolanda biso de partout bolandi message ya mama Alexandre et nga na part nanga na koloba kaka eloko moko et to jijara na musika te soki vraiment est vrai to sambela Nzambe to koto ya mutu nyonso pe to salara mahamu nyonso to salara avec la prière nde et avant saka nga témoignage nga liboso na oloba nanu na présenter ki mwana oyo na écran batu pena batelema mingi te batu bazela vraiment na sensibilité te ya kosunga batu bazela vraiment te na sensibilité ya kosunga ndenge batu basungi Mireille te so batu basunga mwana bongo seki mbele sa voyage ki kala donc na sepeli mingi na pesi merci ya mwana na lobi na batu nyonso bazolanda biso mahamu nyonso ezala
makambo nzambe donc ndenge bato basungaki mingi te wana po mona so possibilité ya ko déplacer te ndenge docteur alobelaki donc ezala pe ka makambo nzambe po soki asalaka déplacement anga sala déplacement moko peut-être inutile tant susu ebande kozela soki a déplacer komi kuna pour une opération akufa voilà maman azalaki wana asengaki na nzambe nzamba sali à travers ba contribution na bino baki sepesamaki traitement pesamaki ba examen salamaki to pesi bino merci bo continuer kosunga boyoki Alexandre asengi bino vélo veste na chaussure et Alexandre a âge Naza na 11 ans. OK. Donc boye ba rara chaussure à moi na 11 ans. Vélo à moi na 11 ans. Na veste à moi na soulier. Na soulier à moi na 11 ans. Donc 34. Soulier numéro 34. Bongonga mama bakolukilanga ata mwalamba na lata te. Maman participe à demande à passant et pour la Noël Alexandre a rejoint sous chaussures naie veste na chemise na soulier na vélo naie et puis maman palobi bo sungaye pe botikate bo lembaete. Merci beaucoup de nous avoir suivis, merci de nous prêter main forte à travers SOS ma mission. Merci à Omo Forticelli qui est derrière la caméra, merci à Thierry Bombolo notre boss direct. Merci beaucoup à frère Lolo Moutima parce que tu as participé en fait de loin à travers le prière. Merci Natantine Beyousiel aussi, elle était de loin pour de prières. Merci Nabino Nyoso Bolingaranga Nabao Balingaranga Teponga na Salaka Musala. À la prochaine, merci, bye. Ma mission TV, le miroir du monde.